alors, c'est que vous ne savez pas. L'âme de ce pays se trouve à Londres, gardée par des sorciers britanniques, parce qu'en Europe, le pays où il y a le plus de sorciers, c'est l'Angleterre, l'Allemagne et la Suède. Vos ancêtres se sont battus avec les magiciens du roi Léopold. Ils étaient prêts à arracher l'âme. Léopold est allé en Europe, il est allé en Angleterre. Gardez-moi cette âme. Alors les grands sorciers britanniques ont conçu un petit temple en or. C'est là où ils gardent cette âme. Je suis un jour allé voir. Mais quand j'ai vu ce temple, à 100 mètres là, un cercle de grands veilleurs, des sorciers britanniques qui me menaçaient. Moi, je leur ai dit, écoutez, je suis simplement venu voir. Mais à ma qualité de général Mavomba, conseiller de l'armée céleste, je viendrai prochainement avec des anges guerriers. Je vais arracher cette âme et je partirai. Ce jour-là, je vais vous faire la guerre. Mais pour le moment, ouvrez la voie vers la plaine. Je m'en vais. Ils sont écartés, ils ont ouvert la voie. Et moi, j'ai pris l'avion, je suis venu. Pour libérer ce pays, il faut être un mystique, politicien mystique. Donc, c'est ce qu'on disait au Parlement, Némoine est un politicien teinté de spiritualité. Si tu ne fais que la politique de ce monde, tu ne pourras pas libérer ce pays. Parce que l'âme, comment tu vas le libérer? Ingeta tekla mwana Kongo kabaka mpova yani binda mele mukisonga edina mono nkumbo ame lukombo mayala ngena muluvila mfumantambo ntsaku bambote ba yenge keno mutatu kyamase ingeta ibobo ibobo tekila twakota mukimoko keto kya uno kyaki sitokota munkunga wona kutunata mukimoko keto kya uno kyaki kadi bavo yimbela esamla nkumutatu idina tunakota munkunga wona kutunata mukimoko keto kya uno kyaki. Ingeta vakimosi buteti dimba nkunga wau sitwatambika mbila imosi fakati kwa mbila Desembe nsamboja mbila ne matanya ludi ngesimbi kibulanga matali munganzi ngesimbi kijatisanga babo muyinza la mvita ngesimbi kibelanga ntindu nyameme abwanga la kukongo wiza kwa bana ba Kongo da totela wiza wa yitala la bundu ya Kongo mubula matali mamunzi la Kongo ekatra bana ba Kongo da totela mutombe tanzimbogoso munkumba mfumo etone mwanda Kongo tolombelebo ingeta ibobo ibobo. Tweti fila yenge kya kingi kwa mfumu mwanda nsemi yenge kwa mfumu mwanda nsemi longya Kongo na makandala yenge kwa yaya Lubondo yenge kwa makesa mamonso no mabundi la Kongo munzamvimba yenge kwa minjimbidi myameme abundu ya Kongo
yenge kwa minkengi mya mionsono mya bundu ya Kongo mukisalu kya ngolo kibene belo tisala idon tutuvutla matondo diaka yenge kwa mbuta bopele bobala kadiani i umosi diaka vakati kwa makesa meti sadila evo meti mwangi sansa mo bundu ya Kongo mukikese mukibakala idina yenge kwa mbuta bopele bobala yenge kwa mbuta lukombo mahaba yenge kwa bobeti sala mu mwangi sansamu wa bundu ya Kongo yenge kwa bobeti sala mutwadi sa kisalu kya bundu ya Kongo munzaya mvimba matondo kwami yimbidi mu nkunga wa wantogo kibeni mu nkunga wa mbote kibeni idina butumeni dimba nkunga butumeni wa malongi mena nkunga wa bwabu sitakota mukimoko keto kya uno kyaki kansi tekla takota mukimoko keto kya uno kyaki ebu tutitavo tuzeivo nsololo kongo ditu davyoka evo nsololo ya nguvulu kukongo jakati kasinate uno kyaki kwa tuti wansangu ko katona ye information zozo tulenda kuluvana uno kyaki kadi na te uno kyaki luyalu kava ikisidi aka program ya nkakako momo matadidi nsololo ya nguvulu kukongo central evo kukongo dakati idina tuti vingila kaka na teye luyalu kinavana evo sena kinavana program ya nkaka nsololo musamo utadidi nsololo ya nguvulu kukongo central evo nsololo ya gouverneur kukongo central momo imomo kaka mono ngitskulu zaisa mulokula kyaki kaliba bingi tweti vingila nsololo yayi kasinate unu kyaki yalu kakembi jambo di mosiko evo kavovele jambo di mosiko idina tweti vingila kaka yani kebeni fomwana semi hodi vingila kaka program ya mpa yo ibena vana lumbu beti kwiza ibobo ibobo bwabu ngudan samu wa uno kyaki wonina mu Kongo dieto 4560 ngudan samu wonina mu Kongo dieto 4560 te kila mono ya sasi la Kongo dieto diadi sito wa momo mena masola ma mu Kongo dieto diadi idina bwabu sito kota
Congo dieto diadi et tanga Congo dieto diadi. Congo dieto 4560. Le message du grand maître. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la liberté de pensée et d'opinion à toute personne, à tout peuple. Kimvuka Kyo Ntimansi, Ligno de Ntimansi, Malongi Mabundu dia Congo. Les enseignements de l'Union mystique Congo. L'Union mystique Congo. Il existe plutôt la fondation Vita Ilanga et non la fondation Vita Nsemi. Paragraphe 1. À l'époque du maréchal Mobutu, Ma Matondo, la première forme de Mwanda Nsemi, travaillait au dispensaire du camp Kokolo, que le maréchal Mobutu avait confié au colonel Ilanga. Paragraphe 2. Ces derniers avaient eu des relations amoureuses avec Ma Matondo, jusqu'à avoir un enfant appelé Vita Ilanga, faussement appelé Vita Nsemi. Ainsi donc, la fondation Vita Nsemi n'existe pas, parce que Vita Ilanga n'est pas l'enfant de Mwanda Nsemi. Paragraphe 4. En vérité, ce qui existe, c'est la fondation Vita Ilanga. Et c'est lui qui veut savoir la vérité, qu'il se rende au camp Kokolo et il va se rendre compte que Ma Matondo est une vérité liée au colonel Ilanga et ensemble ils ont eu un enfant Vita Ilanga, dont l'actuelle fondation Vita Ilanga, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Né Mwanda Nsemi, grand maître de la sagesse Congo, fête à Kinshasa le 13 décembre 2021. BDM, Bundu Diamayala, BDM en sigle, un parti panafricaniste d'avant-garde. Matondo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Ingeta, Benzivo, Beto Babon Sotobeni wa, Malongi, ma Congo dieto diadi. Et vont ma sonama, mon Congo dieto diadi. Congo dieto titre, il existe plutôt la fondation Vita Ilanga et non la fondation Vita Nsemi. Il existe plutôt, titre à Congo dieto diadi, il existe plutôt la fondation Vita Ilanga et non la fondation Vita Nsemi. Alors, Congo dieto diadi, lundem fukila siya vovila mukingala kadi babingi bali mroza ya ki Congo idina siya kota mukingala mutomba mu sasi la Congo dieto diadi. Congo dieto oyo ezali biso te bato komiango, ezali ngai te muna komiango, ezali yo te motozola nanga okomiango, mais Congo dieto oyo ekomami na mfumo Mwanda Nsemi iye moko. Alors, Congo dieto oyo elobi, il existe plutôt ezali na fondation oyo plutôt babengi Vita Ilanga et non fondation Vita Nsemi. Congo dieto oyo ekomami na mfumo Mwanda Nsemi, parce que mfumo Mwanda Nsemi azali papa ya Vita Ilanga to Vita Nsemi oyo bato nyonso toyebi ke azali mwana ya liboso ya mfumo Mwanda Nsemi na mwasi na ya liboso oyo abalaka na kombo ya Yaya Matondo. Alors, subitement,
tokomona Congo dieto oyo ebimi fumu mwana nsemi alobi ke il existe plutôt Fondation Vita Ilanga et non Fondation Vita Nsemi. Alors, kaka alobi bien. Alobi, mwasi na ye ya liboso azalaki kosala na dispensaire ya Maréchal oyo apesa na ezali na responsabilité ya colonel Ilanga. Alors mwasi na ye na ntango abandaki kosala kuna abimaka na colonel wana. Alors mwasi aya kozwa zemi wana yango ekobimisa mwana oyo tobengi na kombo ya Vita Ilanga to Vita Nsemi. Alors bato batomboki pona nini ba polémique. Mais ye moko tata kolo ya mwana to changona no ndenge wana ke kolo ya mwana alobi ke mwana wana aza biologiquement mwana na ye te. Mais abokola ye abokola zemi wana pe mwana ekobotama. Mais en vérité mwana wana azali mwana na ye te. Alors pourquoi batu bazo ko s'alarmer tangu tata ye moko abimisi vérité ke mwana oyo azali mwana na ngati. Heureusement kutuke azali vivant abimisi vérité wana tangu azabomoyi. Bongo si osoki mfumu mwana nsema azalaki te vérité pardon secret wana ebombamaka. Donc eza nécessaire lelo mfumu mwana nsemi abimisa vérité wana. Eza très important biso tout oyeba ke mwana wana azali mwana mobokoli ya mfumu mwana nsemi. Afingi mwana te awangani mwana te mais alobi vérité ke abokolaka zemi wana. Na mabala basi mingi bayaka na basemi. Mais vérité ya zemi wana ezali kaka tata na mama bato bayebaka vérité wana. Alors mabe eza wapi soki lelo mfumu mwana nsema abimisi vérité ya mwana wana. Kolo ya mwana wana ezali colonel Ilanga. Mabe eza wapi? Vérité eswaka. Mutu nyonso oyo alingaka vérité te eswaka ye. Mais eloko ngai nazo kokamwa tango boyoki fumu mwana nsemi alobi likambo bino bozalaka contenté na likambo oyo alobi. Fumu mwana nsemi aza na ndako ne na makampagne aza vivant. Yo comme oza muta vérité olobi kene mwana nsemi akosi fumu mwana nsemi akosi mwana wana mwana na ye. Alors kende epa mfumu mwana nsemi yebisa ye ke no makambo yo okomi ezali lukuta. Loba na ye ke mfumu mwana nsemi makambo yo okomi ezali lukuta to bima na miso bato olobake makambo oyo nga nakomi ezali lukuta comme ça toyebake en tout cas yo oza muta vérité. Mais toujours na ba réseaux sociaux yaka kaka ko loba. Même mfumu mwana nsemi aza vivant. Bokende na ndako na ye bokutana na mfumu mwana nsemi boyebise ke mfumu en tout cas makambo yo okomi ezali ya lukuta mwana oyo azali mwana na yo. Mama ya Vita Ilanga to Vita Nsemi azali vivante. Ceux qui bolingo yeba vérité bokende ko trouver mama wana botuna mwana oyo ya solo azali mwana nani. Mais il y a des fois na yokaka mawa tango ozana likamna mutu mutu wana aza vivant. Olio ke kutana na ye
olie okekutana na mutu wana ozoloba toujours libanda totika bizaleli wana bandeko fumu mwana nsemi ateyaka biso ntango oza na problème na mutu kende okutana na mutu wana tete à tete oyebisi ye ke nga naza na problème na yo likambo ezali boye na boye kende mema kamera yebisa mfumu mwana nsemi adénonce makambo oyo ye alobi eza très clair parce que yo oyebi vérité ke mwana wana aza mwana mfumu mwana nsemi mais ye ayebi vérité ke mwana wana mwana na eti sikoyo yo koboya oyo ye alobi ondima kaka oyo oyebi entre yo na ye nani mutacha zemi nani mutazala na mwasi wana place mwasi wana akenda kolala na ilunga pardon na ilanga yo ozalaka nani ayebi mwasi wana très bien koleka soki ye moko kaka mfumu mwana nsemi te bit bakabwana na mwasi wana yo yebi mfumu mwana nsemi aloba yango bit o bakabwana na mama matondo est-ce biso toyebi donc c'est ça ena bakestion fo komitunaka ntango ozo kokritike likambo bie ozoloba likambo parce que yo na connaissance na yo bien na emoneli na yo olinga ezala bongo non fumu mwana nsemi aza vivant aza na makampagne na ndako na ye ntango likambo ezali kende kutana na ye solola na ye yebisa a dénoncer makambo ya lobi parce que yo oyebi vérité mais totikaka tout le temps koya na ba réseaux sociaux koya kocritiquer koya koloba n'importe quoi ntango ye moko mfumu mwana nsemi azali wana na makampagne aza vivant donc voilà oyo ya des fois esalaka pasi ntango mosusu bato bazoloba makambo mais mfumu mwana nsemi aza vivant aza wana bokende boyebisa ye adénonce bamakambo wana parce que bino boyebi vérité contrairement na ye oyo ayebi na bato nyonso o mfumu mwana nsemi alobelaka akoma bia akomaka na bakongo dietu jamais tomona mutu wana akei epa mfumu mwana nsemi ayebisi ke no mfumu mwana nsemi makambo oyo okomi ezali lukuta dénonce makambo wana vérité nde yango wana ntango oyoki likambo to bakomeli yo kongo dietu ntango yo oyebi vérité kende kotrouve ye azali na makampagne yebisa ye ke yo makambo yo okomi ezali lukuta adénonce makambo wana na présence na yo donc voilà vérité ndenge ezalelaka mais soki ozokima ye ozoloba kaka libanda bien ozala baintérêt moko quelconque nayebi ti toyebi te donc voilà toza contre te nga naza contre te mais vérité ezali vérité eza bien koyeba vérité parce que bana ebele bazokumba baproblème na kati ya bafamille oyo aza mwana biologiquement na ye te me boyebaki vérité te me ntango vérité ebimi ezalaka malamu toyoki vérité la vie continue azosala vie na ye mfumu mwana nsemi azosala vie na ye mais l'essentiel vérité eyebani mabe eza wapi yo soki obota mwana quelque part obali mwasi mosusu mwasi wana ayebaki mwana wana te est-ce que omona ngo malamu ntango mwasi wana akodécouvrir mwana oyo obota quelque part bien mwasi na yo oyo yo bali ayaka na zemi après oye kodécouvrir que mwana wana aza mwana na yo te okosepela te donc c'est la même chose ntango mfumu mwana nsemi adénonce ke mwana wana azali mwana na ye te aza mwana ye abokolaki yo owanga nango point yo koboya yango point donc voilà oyo nalingaki na koya koloba nalingaki naloba mpona makambo etali kongo dieto oyo monoko ezangaka libaku te nalobaki tozozela programme ya seni parce que ti lelo
programme ya sika nano ebimi te na mayema tali élection ya gouverneur na Congo central. Donc tozali kozela toujours programme ya sika ya seni ntango bakobimisa yango parce que biso nyonso tozozela. Donc ti sikoyo nano tozwi programme ya sika te. Donc mfumu mwana te mpe azozela biso tu tozozela kaka. Donc yango nalingaki na éclaircir na bato oyo nyonso bazozela to baza sous-informé na makambo etali élection na Congo central to ya gouverneur na Congo central. Donc naza vraiment na makambo mingi te ya koloba na mokolo lelo yango kaka na yei koloba botika ba rumeur botika kocha ba question mark point d'interrogation na kata mitema na bino soki bozana likambo bokende bosolana mfumu na nsemi akoyebisa bino vérité clairement likambo ndenge ezali honnêtement. Donc na pesi lisusu bayenge na bandeko nyonso pe na baninga nyonso bipai bino bozolandela bayenge na mikengi kuna na mboka Congo na musala oya makasi bozali kosala tosimba na maboko to continue musala parce que musala to ilaki yangwana matondo na kotika bino na yenge e tokokutana mbala sima ingeta ibobo na kotika bino kaka bongo tende bomesano na kotika bino na loyembo oyo ekolanda matondo. Tutitimba nkunga wa pakimosi sisi twatambika mbila imosi pakati kwa mbila bisimbi mfamu bila nelembwa mfumu ngesimbi kize tunge tulula ngemfuma mtoto ambangala ngesimbi kize ziona miela mina mukinkole natami uvambata mongo kimkwanza kakelika vana lendo kwa buntu ya Kongo ngoja katula bana bakongo ntoto mutombi kanzimu kusubana ta muntemo waludi ngomba mfumu toni mwana Kongo tulombelebo ingeta ibobo e ibobo mambo monekele okuvanga vengi vambulula nawe na vambulula okuvanga vengi vambulula nawe na vambulula okuvanga vengi vambulula kwa